Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Leli. Nalela Kayo. Edino. Yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Revelando Cosmos Machondo. Oui, on vous invite tous à venir au supermarché ici à Viry-Châtillon. Nous allons Mbika. Tu vas faire Wangira. Il y a tout, il y a les chikwang, les haricots, il y a tout. Vous allez retrouver tout, la chaleur est vraiment au top. Tu vas faire tout du monde. Il y a shit. Tala. Il y a Angola. Des fois, il y a Osaranate. Bien affilé. Oyo. Biodi. Tout est salé. Il y a Osaranate. Ah, on peut tout ça transfert et en bongo na partie qui ça boza tout ça na ria tout ça pe na monogramme plus pe famille quand tu vas Lambert au futi awa ba pesi bino kuna na kin boya ebele na superette awa na Viry-Châtillon tout ça la kanyos ah ba chenisha au mona bien autour ouais kasi la pesa ka mwana ngade ni pe au mbote ala Angola na Irene. Vraiment, oye, tropesa, bokosomba, chaleureux, beaucoup d'abisso, Madame Makemba, Bironyon, Somafuta Mbila, il y a RDC. Bino mombo mo la lengi ya Placid, lengi ya Superette na biso ya Ser na biso Misha. Lo nyonso yo luka, ata mukila ngando so na awa. Mboye bele to na Viry-Châtillon. Donc awa tout ezali. Donc on nyonso bo luka, poso ntaba, bo zo awa. To na Edino Image bino morabo mona tacos. Oli côté famon tu es venu au sala au tigre le moi valeur déficit mbongo pour ça va besoin toza wana pona bino. On est là, chez Nisha pour Bitumba. C'est tout. Oui, merci. Bande Konyoso, Bomesana Kolanda, chaîne Nabino ya www.panzasangoyacongo. Autrement dit, Panza Sango Bilili. Yabino Mopani Sango ya Congo, la Congo ya Edino Image. Vraiment, mingi ya kolobezate, nali koyef sabino kaka actualité ya semaine outi koleka. Bongo ke tozalaki na bamatanga mibale ya minene na mboka ya Europe pe mboka ya Congo Kinshasa. Ya ba artiste na biso mibale o boyebi moko na kombo ya Shiko Pululu, moko na kombo ya mama na biso Jolie Mwadi. Alors tobanda actualité na biso na mboka ya Congo Kinshasa esika oyo ete ndeko na biso Shiko Pululu asele kotika biso na mokolo ya le 24 ozala kibongo tango baninga ba ko préparer bali ya Noël ndeko na biso Shiko Pululu asele kotika biso. Vraiment epesaki mawana mitema epesaki ezogisaki mitema bapotana no esili kokaukate kasi ndeko na biso Shiko Pululu basilaki kokunda ye na mokolo ya lobi ezalaki mokolo ya dimanche ezalaki le 12 na mboka ya Congo Kinshasa na cimetière ya Nécropole. Kasi bandeko na ye ba comédien oyo ya mboka ya Europe mobimba basanganaki pe ete pona kolela ndeko na bango artiste Pululu na kombo ya Shiko. Alors tokolakisa bino ndenge nini matanga ya ndeko na biso Shiko Pululu elekaki na mboka ya Paris oyo esali ete président Molai azalaki wana tomonaki président Jani Fay tomonaki président Mimi tomonaki président Duche Kapanga bandeko mosusu bazalaki wana komba mama na biso mama Lipati Meta mama Zena oyo azalaki bongo grande sœur ya Shiko Pululu na pièce oyo batournaki mwa Zena azalaki kobenga Shiko na kombo ya champion. Ema na kosenga na régie alakisa atiela bino bilili ndenge nini makambo ya matanga ya ndeko Shiko Pululu elekaki awa na mboka ya Paris bomona ba comédien
to bandeko na biso artiste oyo batika mboka Congo ntango molai ndenge basanganaki mpona komela ndeko na bango Chico Pululu oyo tobengi bongo na kombo ya monstre tokotiela bino si bilili na ya bandeko moko oyo bajwa na ye mpo mingi bazali awa mpe bajwa na ye babanda na ye carrière mokolo moko na Chico Pululu. Vraiment tokotiela bino bilili tokosenga na régie atiela bino bilili bomona ndenge nini matanga ya ndeko Chico Pululu elegaki na mboka ya Paris. Et puis bandeko bote mboka Belgique lokola président Zigura ayaki aussi ko kabula mawana bandeko na ye ya mboka ya Paris. Président Kinal Maleko azalaki na biso longo vraiment na ba équipe ya presse oyo tomonaki bongo juste monda image tomonaki Dembore Momosi Mandefu tomonaki beauté image tomonaki Rita Kimanga vraiment bango nyonso bazalaki na biso longo tolelaki na bango mpona kokabula mawa ya ndeko na biso Chico Pululu. Merci na régie tiela biso na mwa bilili wana bamona ambiance to kolela oyo bandeko ya Paris ya Europe balelaki ndeko na bango artiste Pululu na kombo ya monstre. Merci régie. En tout cas, na kombo ya bato presse alingaki na féliciter bandeko na biso ba quotidien parce que bino ba partenaire na comment s'organiser pour la mort na bino. Vraiment j'ai vu comment ça s'est passé, comment ça se passe à Kiev parce que jusque là kuna et puis na lobby ndé tozalaki awa et ça n'a rendez-vous le lot les sous mais franchement na ba félicitations na bino vraiment na organisation. Je crois que de là où il est, le roi a profit, au monde a biso, même n'importe même na qui, à au monde en même temps partout. Je crois qu'il s'allie bien, mais organisation vraiment, félicitations à Oya Awa, na Oya Kim. À Kim, j'ai vu comment ça se passe, j'ai vu les images, j'ai appelé Saï, j'ai appelé les autres Wazakiana, de cœur, du fond de cœur, vraiment, félicitations à Oya Moussali. C'est difficile de faire des trucs comme ça pour les vedettes et les stars. C'est très difficile. Que l'État te côté maramango que vous organisez matanga Pululu bino moko mais vraiment je tenais que faire une loi et je crois que dans mes prochaines émissions na olobango j'attends les autres na mbaba comédien te bo excusez-moi mais j'attends les autres qui n'a qui ne sont baillés. Je vais faire un plateau spécial pour Loulou pour vous remercier tout ba tchebino poids et puis personnellement au nom de mes amis journalistes et collègues au Bazali Awa on vous dit vraiment félicitations et une fois de plus vraiment en posant babi ndeko oyo bomona ndeko oyo ye na mowei Chico Pululu ayebi Chico Pululu malamu donc cela veut dire tangu ya bandi carrière na ye ya comédie babandi yango nzela moko na frère na ye Chico Pululu awa papa na biso ba commentaire ça na mingi te mais na kolinga yo moko on se présenter et puis oyebisa bandeko ba olanda yo ndengo yebaki ndeko no Chico Pululu. Vraiment d'abord la personne remercier Dino Image pour penser na ngai et puis ba mes condoléances na
famille à Chico ainsi que les artistes canadiens et le système sur Balani Bisso. Naoyebi, tout ça a connaissance. Tout ce que Yébana, na Chico Pouloulou, na groupe Saïsa, vers les années 2004. Il y a un groupe Saïsa, il y a un groupe Taillé. Il n'y a pas de carrière dans ici, dans le groupe Saïsa. Voilà. Vous avez ancien, mais bon, tout ce temps, aujourd'hui, on a un marché, tout le monde a président Janifai, tout le monde a président Moulaï, tout le monde a président Mimi, on tourne, mais tout le monde a rayoté. Pourquoi? Parlant, si on va répondre, oui. Dans le groupe Saïsa, comment dirais-je, ma cassette, pour faire la CD, il y a un groupe Saïsa, nous comprenons, moi, style Saïsa, Saïsa, plus que je sais, Mimi, bateau, moi, na côté comique, moi, bien filmé, moi, Moutoubou, moi, il y a des choses basées sur la bateau, na bana mibali, na bana basi, sans un moment si kitoko, binomo boyebi bodo tale, mona bomona masirika, bomona bateau bele ma fille bele balika na Saïsa. Malchance to robe na bongo, bena le na mouvement, pas na groupe Saïsa, na ba nenge na na zaleli nenge nda basali na bana ko zama opportunité vraiment te. Mais na zo pe opportunité musu na sara ba na moto kine okozwa na code cook. Na salango na joa mona poto to joa ba chiste bandaka donc na soto la nina bilili soto to bito to lukabilo kwa to mona na kati oui to senga la régie na biso au balancer biso ba image wana po ba mona référence oui groupe ça c'est code cook donc voilà na moto pièce nze mwana mtu wela pas zorango ba yemba mona disque na kati na joa mona poto na bonde na ko bar moboé donc voilà c'est un peu ça mais à part ça ba nzonzi pe to qui la place où on a massé n'est pas tout succès là c'est un peu ça bon si quoi carrière nous na poto awa au vandi no kaka to groupe Janifai ezali président mola il pas ali na groupe naé pourquoi sangani be au président du Chekapanga pas ali ba abu président ngo belawa est-ce que to ko mono un jour tourner be suna bande comme ça bon la question est d'une image to la vérité ils sont au coutume na poto oui, poto nenge et fonctionnant. Si. Bata, ba disponibilité, ba closer, moi pas si pour na ozo ba tu nenge zaki na ba décharge soit ba tu pendant temps sur semaine ou pour la tournage 2 jours ou 3 jours. Parce que en réalité, on a mon foot à monter à la poto. Vous mona. Ba groupe pour tangi les en amour. Mais ba fonctionnant vraiment tenir ba groupe à distance les aladi. Ni ba kutani ba tourner. Mais ba tournage on a beaucoup de temps ba tourner ça va vraiment efficace parce que répéter bon éviter ni bon ça m'a pas vite fait donc improvisation voilà et la bonne efficacité on ne peut pas la rabilo corona pas comprendre alors mais un jour son nzamba sungi ceux qui matin pesami na bande comme ça nous tout temps ba président to ça et l'autre moura bien pour non se pesa bande ko oui ça la bien il faut ça ne to moli na matanga chikolelo ceux qui bossali force wana bossali pièce moko ensemble et ça la fait bien hein oui et ça la bien mais pour bosser na tela moko tu to le maba de chassa to ya moko to ya kona oluka dino image oui voilà théâtre ça passion na biso to tika ngote ça la toujours mais mingi faut que vous léger et logo et même biso awa je comprends oui donc voilà vous avez pas nous mais to boya ngote mais on a pe sala arwa lo sala kana soko maîtriser ngo pe awa obike okotika pe kayo mundele osali pe ka arwa no ebengo ko za ar soto la ni mundele ale la nango pourquoi biso to mema ka lo ka loisir en fait c'est pas mes amis ça départ na biso ozo mona bino image ça départ na biso ne ezala mabe montant to yeboye biso ba artiste to la mona passe les artistes mon côté à s'intégrer na poto awa ko chebino bo ah oui c'est ça nani na bete la plupart babatu basala bango ba biso satu basala ba mais basala mingi na communauté na biso o yozo loba pona olia na ngo pour s'intégrer na
na bampene ya mondele ndenge makambo ekendana ozomona donc aucun artiste congolais oyo aya s'intégrer mpena makambo ya mondele ndenge basuti na bango ndenge ezali aza te ozomona c'est ça déjà ntango ozoya mboka mobo okuti mutu nano baene na yo ata moko te alandi lokolo yango nzela yango ozoya mwana est-ce que vous en avez volonté wana est-ce que vous en avez courage wana merci vraiment se présenter dans mon muke baine so balanda yo pe sabena mambote na baine so balanda yo balanda ba bien que c'est Fiston Tremblement artiste la groupe ça donc voilà après si petit frère na bafi banza mambote héritier yale mambote maître Ango mambote amigo ngombo mambote Ange Mwamba za matanga lelo ba dernier jour pour rendre Chico Pulu o azaki collègue o azaki ami o azaki master dernier hommage na ye donc voilà toi bisonyo sona une image Panza Sango Congo. Merci balobi mon Fiston Tremblement merci vraiment na mon passage na oleki na chez mon Pandi Sango ya mboka ndeka to ebisa bino hein to yaka po sala musala il peut donner misa mokili kondima merci to continuer moi miko balader les abisso ba Pandi Sango ya mboka lelo na zuivi no président Mimi o bolukaka mutu boluka ça fait longtemps mon na souté mais to kana na mikili ya alors président Mimi to tu komona ba déclaration ou tu na kini kuna ke to moni ba tuni bande kono ba comédien comme Hans Lozolo la Duchesse et bandimi la bango ke maman Olive ndabengisi bango apesi bambongo est-ce que c'est le ndeni ko lelo communauté ba bazolinga mi koyoka ba komba maman wana ti siko bango penda ba vouer na bango penda ke oui so ba voyage wana ya Kinshasa pour okunda ndeko Chico Pululu eza maman Olive ba moyena ye yo lo bani te ba idino image so ngo do lobi maman Olive la félicité merci beaucoup maman Olive Lembe moni mère wana na ndenge mabeta banda ko yedifso banda kala et puis maman Olive aidaka ba comédie te nga moko ngeza nga kufa matima tono maté à sans souci panga kufa ke pe sona maman Olive alekaki asalaki pas croire que ça na capacité na soki na oki lelo ba comédie ba kebi sasa ntatsindeli bango bonga bien maman Olive c'est à féliciter parce que ba bazana kin ba kika représenter biso ba comédie pe to na miki na tunika question na yuyebi mboka na biso Europe ndenge ya ndenge tambulaka ndeka ke balingaka maman Olive te Chico kobengisa lisusu bino batapoto déjà makambo ya kingakati epesi nungunungu alors koyoka lisusu ke Hans Lozolo la Duchesse na Maxi Bondowe bakekini na mbongo ya maman Olive Lembe vraiment ezaka ba problème te bon maman Olive aza inenge na congolais maman Olive aza congolaise bon pourquoi attaquer ba lelo ba attaquer ba comédie mutu na mutu aza na ndenge amona makambo na ye kinga kati yango na lobaki na ba maison mzo kinga kati même ngape Igor de minute so na Kisasa ki maman Olive abenginga ngoke na ngana kenanga na lobi on vandi bena boyo moni ki appelle que na on va sélectionner parmi batro maman Olive tient la liste ya idino image ngana kenga so conseil kana on peut sande ba massa ba sœur ba mère ba petit vieux auto ça boulot oui zara moko soki ba ebisi yoge mutu bo asala une mission alobi lo boy pour que c'est une émission directe avant ça l'émission telle émission on va ebisi pour yango yeso pande bato les artistes quand même to passer dans ma bande de l'école tout ça dans ma vie la famille toi appelle ma famille tout ça bon la ko tala ka mission au lieu de faire des missions bon va n'importe quoi ko liwa pululu liwa kabula bino hein c'est liwa pululu omoni pululu azaye mutu moko babi nzambe je parle d'une manière d'une autre ouais bato muso basa makambo na baloyenge bayebi na mwa baosala ti na lelo makambo na foto le kala liwa pululu tout le ko pesa babele lelo si on est le 13 hein le 12 pour nous continuer le 12 la sama belé et à son âme vraiment dans le coup même de pesa yebe mtazu mais moi mes amis
j'ai tiré les oreilles à tous les artistes, passage, ma comédienne, ma actrice, ma acteur, non, c'est bon, c'est un passage. Ouais, bah, ni borolo dans la télé, ni borolo dans la télé. Parce que quand on borolo, bah, on met la télévision, ça, double tranchant, ouais. Et bon maillot, et bon match, ouais, c'est. Biso, on a là, on a masala grâce moro. On a eboloba. Aujourd'hui, va bien. On a eboloba. Na biso soba fingio. C'est qui va imiter ma vie. On a eboloba. Yo ebiti dino image. On a eboloba. On a fait un les qui nous sert nos missions pour la minute au sein de mission. Au sein de Moussala Punda. Parce que avant les la télévision, la bande en nombre de 12 notre père qui est aussi. 27. Je vous salue Marie. Avant les gars d'émission. Si vous m'entendez à 12 notre père qui est dossier, 27 je vous salue Marie. Et puis on a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On les gars maman. Non, on a pas besoin que le fleur côté mon boy. Maître d'ici à Omega, Itagimanga, toujours one love. Kimangologie. Kimangologie. Il go 2 minutes. N'importe bango to simba na main dans la main. Makambo zake faut pandager le rôle à trésor pour tout. Pour qu'engager tout dans makolo yo mo ka faut bétager. Pourquoi gatin? Le lo batu ba accompagner ngai MC na mois prochain. N'importe bango boy, l'artiste quand on parle de l'amour Chico le laki, Chico le Chico la musique, oui. Et puis que c'est que défaut. La lela manager qui loue la musique. Na leli susu shiko pour la musique na lela li susu vela ngai vela présent mundo na musique na lela serre mindondo na mindondo na musique lela serre o na zangana bango parce que les amis distance c'est kaboli biso vous avez koto bomba vous avez koto wana ils a pas sur la tête mais nous sommes toujours ensemble Nzambe asima toujours au thème na ngona kina lela la bango le bébé rosa mtuze rosa penga tsisi pas liwa bakima ngote Jésus Christ avant ressuscité tant que fils de Dieu après faire comprendre tous toujours ensemble tout tika ba hypocrisie to lingana to simbana encore merci encore une fois na maman Olive na o sali pour na matanga ya massa chiko pour ça poto yo ki ba nouvelle zana biso toujours maman sunga biso parce que biso bako biso ba artiste na Congo déjà biso ba maboke na Congo déjà doit protéger considérer pété doit considérer tu que ça me sala biso de salanga vraiment la poto eza bien le Nzambe mtakita pa kata maman Olive pour maman Olive ndenga zona vraiment ta mère moko ndamta na depuis malamu na ngana vanda na été na bekana été ponga na mikili avant mère maman Olive bando big ça ba comédie ouais parce que béton les scènes na kin est-ce que comédie petit peu baninga ba béton na te mère ata la bango parce que mère ngata 20 minutes mais nena non mais pas comment ata la bango et ça la joie c'est encore une fois maman mutema na nzamba pesa yo koyoka yoka batute place où on est ndongo idara place où on songa ndongo songa Dieu mon Dieu l'éternel le Dieu tout puissant après ça toujours belé oui mais quand nous pesa ka message au bien no peso ya il dit commandateur toza na biso na koto tona na mambonsa na mikolo koto yebiga ba petit bazar ba bana bazali faut tata na mon petit tout ça bani mais encore une fois merci na batu nyonso o ba soutenir biso oui to le la massa pe na ndenga mikili pour to le massa na ndenga mikili na to la ki yo zaki le pe ne ba ngba panzer pe to panzer là on est 22h to sepeli Massa continue à s'en aller na Kimia, paix à son âme encore. Massa n'a chiko pour nous le monstre d'art. Et ça toujours. Merci. Merci. Oui. À son âme, toujours, maître Monstre Pouloulou. Moi, j'ai pas eu l'occasion, il y a Rosalanaye, mais Aza gravé toujours dans mon thème. Il y a un toujours, pour naïe, pour n'aller, peut-être de monété, mais Aza la rare à Bisso. Donc, il est monstre, il restera toujours vivant entre nous, la 4e thème à Bisso. Il y a vraiment, la peste batteuse va beauté, batteuse va les lire, elle est bien. Ah, la photo, elle est bien. Les gens s'appellent la monnaie d'équipe bien. Notre confrère Azali va enterrer avec la paix. J'ai soit loué. Yimoka Yebaki, c'est
il y a un maître du temps. Donc, il s'est passé comme ça. Nous rendons grâce à Dieu avec tout ce qui est fait et avec notre assistance. Il se fait autres alliés pour comprendre tout ça. Ça sert à rien d'aller dans les polémiques, tout ça machin. Nous tout l'amour à zaté. Mais tout sungana, surtout sungani biso to comme bien. Si si. Donc c'est vraiment un message de ngana pesa na batunyoso. Tout lingana aimons-nous vivants. Net yoka ki bandi kwa biso muso aza maladie. Nani Dadi Kitambala aza maladie. Météo na maman Nzita. En tout cas, nous souhaitons vino vraiment bon rétablissement. Nous en a 2020. Dans 2020 on a su que ils a année oyo. Bunyo sobobiga beaucoup on a bonne santé. Nous remercions vraiment maman nyoso bazo ça nécessaire pour que bokende na ba hôpital bolanda ba soins et puis entre nous to linga la kaka. Sali Dadi Kitambala, sali Météo, sali maman Zinzita. Plein de bonnes choses maman na biso motema. Bonne année, de bonnes choses. Merci pour la reçu que ça. Vraiment tout ça la maman na biso aussi maman Omega. Maman, message nous ani na mkola lelo. Message na kopesa na bande konanga Edino Image côté kitoko merci na leli na komisi vraiment komona yo na sepeli na kolobaka na baninga na biso ke tozalaki na matanga ya bululu to uti ko tozo panzana nde sikoyo siko to avendeze tozo panzana baninga mususu tozo kende na matanga de vos mengana na tate na obenga na sita solenda na obenga president vos to solola na kotala ya dasima na pesi mbote na batu nyonso bazolanda biso na souhaité ba condoléances nanga na famille ya biologique ya Chico Pululu na ba artiste comédien nyonso et là on a bien le basina pesi merci na mobali nanga Achille Manene na ndenge ya tikranga te asitenanga sus mingi na ba problème nyonso azala toujours côté nanga vraiment papa bana ba mbote belé merci beaucoup na pesi mbote na camarade nanga Urem Poulapa abenga nga pe sur dans ba problème azala en Allemagne moi c'est à papa John Jansi Mako, maman ya Jocelyn, na Gilles Bango Tebele, na koloba boye po na maman na biso, maman Olive Lembe. Omoni Edino Image. Makambo mususu tozo kango na sasa mabete. Tu vois, na bazi ba comédienne ba kufi ebele. Tomona mingi ba assista bisote. Mais quand même maman Olive Lembe, maman ya bana, azul kansiwana ya ko soutenir ba comédien. Tu vois, ce qui problème ezali, asa toujours tomber na biso. Vraiment maman coup de chapeau, nzamba mona yo, nzamba batela yo na oyo zo sala. En tout cas bande ko na ngai, to za la bomoko, to za na bolingo. Ceux qui to na bolingo maman Olive toujours continuer ko soutenir biso. Mais ceux qui ko kabone zali malobeza mingi ya mabe, omoni maman akotika biso. Donc maman zala toujours na bana. Je totali bien na maman na papa mutaza toujours na bana mingi zana ni maman. Eza maman en tout cas maman Olive, merci beaucoup na oyo zo sala pona ba comédien ndeko. Ceux qui ont moniteur sous comédien muninga no ndeko no asalaki émission et tout ça qui yo olé à côté de la télévision on ne va n'importe quoi. Vaut mieux que benga ndeko na ona nini benga ndeko na yo bosolola et ça là bien. Na oloba sisi pona bandeko na biso akina ikinga kati ndenge makambo ndenge ezoloba maloba makolo. Vraiment en tout cas bon pour ngai ngape sing nazalaki wana zape comédienne soki pe nazalaki wana komona ngai zalaki na lingana kende ngaki sa nango bona ebite vraiment soki bandeko bamonaki mabe en tout cas bolimbisa biso na attitude oyo bomonelaki bandeko na biso po mingi bazolobela attitude ke okokende no na kinga kati eza mabete mais attitude nini okokende ndenge babinaki vimba yango bandeko bamonaki kitoko yango bandeko mingi bamonaki mabe mais sinon te en tout cas vraiment ndenge maman azosunga biso vraiment tozalaka même bato respecté et tout vraiment eloko na lingana lobaka yango wana mais bacomédie tozala ensemble tolingana comme d'habitude totika koyinana kofingana badiscussion pamba eza nango na ntina moko te Edino Image vraiment nasepeli mingi vraiment koleka na mikono. Merci maman Omega, merci, on est ensemble. Merci. Merci Bolanda biso vraiment lelo toyaki pour clôturer ma solo ya ndeko na biso Chico Pululu 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir Gisèle Wumba.
en tout cas, on est ensemble toujours. T'es dit, on la quoi ça sert? Tout ça, on a eu quoi bon. Vous avez dit non, motomoko bien moutaleke azati. Ok, message t'es dit. T'es dit message ezalaka bongo to sangana. Ko sangana yo kabona. Bino bato benga to kabona. Ah, etali bino 2020. Oui, merci Balandino so bomisana kolanda mopandi sango ya mboka Edino Image. Nazana artiste monene ya mboka na kombo ya frère David Ngoma. Oya sala ba exploit, oya sala musique ya kitoko oyo sepesa biso. Bato ba yebi asifiwe tango wana. Yaza lelo te tango asifiwe Mombaya. Père Sonam, lelo tokangi susu na matanga ya ndeko na biso Chico Pululu. Il est père artiste lokola Chico Pululu. Alors papa David, déjà na tuna nanu disparition na yo na monde na biso ya musique. Au monde na susu te nezani ni kaka. Merci ndeko na ngane opesinga parole. Oui. Donc musique nazali naza ko évoluer na ba église tout bani nazo préparer album. Donc kalate bana nzambe ba oseka. Moni na makama nzambe mo pifo ko zona na sima. Otali na esike simbagi na esike simbagité. Retravailler biso ko biso zana yosa nsala ya mbongo te. Mais to sa pona ko bikisa ba am. Alors to ko bisa ka n'importe quoi. Mon ba bilo na biso to bimisa yebi ba combattre pour l'unité banze mbe to sala. Beta marati yo ba to bazo ka ko passer mon to ndo sa ba musique moko. Et puis tant la musique qui a passé benité hein passé benité tara au fond la première omba yo yebit on a mettre na ngai personnel oui ndema formangati na donc d'aba idéologie na tikala ozomona oui mais on me faut ça temps aux autres parce que comment lelo ka mutuka bimira bu asala album bon lelo tango mona ka ba musique na biso lelo ba sebe ni on laisse la kondeni bon moi spiritualité moi côté mon compte mon to baby ça moi spiritualité hein non ouais na ebita moni bon moni na ko jijete oui je sais pas si bazo ça en esprit ya nzambe gloire à Dieu mais so bazo ça en esprit moko que ndenge lokola yenge betaki bo bien orchestre beta bonga pefuna zonga partir na là je suis désolé OK c'est les apétins na wenge na musique to na lelo désolé ah ouais musique il faut eza musique mo spirituelle ou ezali ko big ça am tam tazali ko yo kanzembo wa sentir à côté bande ko baze belé bazo ça ba musique ya nzambe baze belé mais ko banze mona il faut tsaka biso na kati zo marquer kitanga yo kiango asali pena yemo asali pena bo kese ni par exemple ba ene na biso ba faire mettre oui passer mettre kala ba blog na bango ti leza tu sais blog na bango ti ba talatina so ko mona kati lezo toujours eza blog mo bien inspiré eza ba mso mona ba bandi bien ba bandi bien abundi ozo mona donc voilà quoi. Alors, merci frère David Ngoma. Comment on a eu matanga ya ndeko na yo, leki na yo, artiste, comédien na kombo Chico Pululu. Et ça l'ondeni. Bon, en tout cas, liwa ya ndeko Pululu, et ça y a passe makasi. Donc, après ça, Azagi artiste mo on a mandé ko apprécier mi kolinga mingi hein, oui oui. Malgré au bazolo bilobela ono boya sai basai bon moni liwa le comme ka so mutakufi il faut pas le ka expliquer oui oui comme si le kola zagi bo ou bien tamso ko abandon ka bando préparer album ah simba qui a sali liwa d'abord c'est un phénomène naturel nous sommes sous toleka mais le banzamende mtoleka c'est nous sommes toleka na biso zomon le problème les amis les ali ezaka passer pe mawa ozomona menga souci na ngezali nzambe ameka kosunga libota surtout mama bande konaye surtout bana na mwasi bana bazala mitemi moni ate mbangu bana bena ba bénéficier na affection bena ya papa te nzambe penza asunga apesa penza kimia c'est pas facile c'est pas facile à koloba ke kimia mais nzambe mo lo consoler mitema en tout cas paix à son âme pour mes condoléances à toute la famille merci frère David Ngoma. Tokoyo kata mo mongongo te papa. Ata moi eloko ma mukeka po baye bake. Oza pena artiste et musicien. Ya nkolo. Nembe nzembo. Zembo oyo tutika motema na yo. Telema papa na mama. Buya na yekitelana. Po na mona tembo na yo. Oh nasalela yo wana kumi na mama ya yemoko Krista yo yawe so to sali na bamo na potato la monene na yo na bipai
Merci, merci. Obi na yo ki on ba kumba kundulu moko boye na kalisi moko ya Charles. Maître nanga. Maître penser nanga. Là so kinga mbamo okanisi mbamo. Si. Merci en tout cas to jota mingi te poto zobat bandi ko mususu. Si na motema mai na miso etondinga wananga na komona mingi bazali koyeba te. Obi bampema oyo artiste so ko sala ngote Afozala. Merci frère David, merci vraiment. Ouais, JC Monde Babi, JC Monde TV, image ya sika. Moi na sika botami, on s'abonner massivement à JC Monde TV. On a image pena ba qualité les bolinga kana pena ba information qui toko. Tout là partout ba mariage, ba anniversaire. Tout va battre, on va contacter JC Monde TV. Yebisa bisonalo, yo oyebaki Chico Polo le moins bien. Moi souvenir moko oyo a Chico Polo ko zalango. Mais oui, Chico Polo vraiment ngaya na zaina ki na Kasavu. Na yebaka tournage moko ezaka ba yana ba V Johnny, ezaka ntando diriger tournage za IV Johnny. Je dis ça quand je salue à passant. Ba yana ba yandi mosi na bosobolo wana bana Kasavu na pesi nombo de place ezali ba yebi. Et puis que tournage na ere banda na kuto banda kuto nomte. Na ba kaka ba mise à place de ezaka non yo ko jouer ba te ba mona pour nous mais na émission mais na biso Kasavu bezaka scandale na bosobolo wana bana Kasavu ba yebi o ba Hollande JC Monde ba yebi. Na ba to tourner ba film belé ezali ba jumi soka ye avant et pendant ngai ba tournage mingi ba noza na Kasavu soka ye pendant JC Monde na confesse amunité ba teni na ngai yo ko bombela ngai na ba to sali ba film belé ba Titi Kalou ba Vigile ba Von je sali à passant en tout cas to tourner ba film belé nzoto na nzoto to sa ba film belé na kululu siko kozanga ye na bomo ine selo ndeni ils ont vraiment passé. Babi imité, mais jamais égalé. Les Français baloba. On a beaucoup imité na yo, mais eh babi kololo kaka kololo to perdre des minutes. Mais na pesika ba mes condoléances na famille na ye, na ba on est de cœur avec vous. Na yebi katiki ba na ye, maman na ye pe to na ki na ba image, équipe na pe kenai na kitambo ba zongi ba image. Vraiment na sepela ki na mona muyo me gauche, vena ngai je salue à penser à Mbinza. Et puis na mona pe vedi na biso, vedi ngwe na ba to sepela pe na geste ba salaki, na mona équipe na mona na so ba image vraiment félicitations. Ah merci. Et comment na lelo ba chroniquer ba artiste comédien ba komi belé na kati ya mboka Europe. Et ça nous neni. Oh mais sengo hein. Makasi. Liboso to zako kelela bango hein. No kela parce que episode eto yaki. Bon na ndenga mabete eza polémique te. Biso eto yaki to okuta ba Jani ba yaki. To kuti ba po, to kuti bon alisa to landana. Mais to zaki pena mingi te. Après to mona ba 2 minutes ba ye, ba duche ba ye, ba sami mokili ba ye, na ba te bele ba meta ba ya na misu na mona bonde ba zo ya mikile. Na ba na ndenga mabete na ndenga polémique. Oui, na ndenga polémique. Na bango le bazoya. Si. Yamba bango vraiment félicitations. C'est ça. Est-ce que entre les comédiens boyoka les ali? Oui, bayoka na bango. Bayoka na soto yoka na est-ce que to oza la boy. Ngapana odino ba tenga bena comédien. Bena comédien. Mais oui. Mais quand on boucle le somolo mo. Non, ngana ba non jouer toujours ba rôle ba pesa ngana za mwana. Na za toujours mwana na ba na tourner belé. Même ba ki. Na tourner kana poto te depuis kin. Mais na poto premier tournage na ça na poto ezaki si je ne trompe pas ezaki na ba tournage ya ba nani ya ba mama Brigitte Katanda et puis na pesa mo te place bazali na ville juste na bezaka tournage na bango ya liboso na saka titre nango ezaki pension alimentaire na ba pension alimentaire edino etekama na ndenge osakana te era ba DVD nono etekama nono ba VHS ezana mo mokie ne ba DVD ezotekama na ba bango moko bazokende koteka yango bango pene ba
benga biso ba que non JC ali sala pena tozo teka na be teka maninga osala te après deuxième film nera osala mon mari égoïste na jouaka na bosani bon ça fait longtemps na bosani rôle na jouaka parce que na bana ko jouer entre temps na zo filmer pe mais batu be ba JC mona te os rappelé ancien mais ngana ancien kala batu mingi bazo loba o na internet ngai na cameraman oui je suis fier. J'aime mon boulot. Caméraman internet. Tu comprends? Caméraman internet. Depuis Kinshasa. CBS et puis nous avons fier. CBS parce que nous avons école de formation. Que je salue mon vieux Moubenga, Marcel Moubenga, et puis Titi Bassou, na batu wana mibale ba format biso. Parce que biso qui na CBS so yebité ba bozote. Na ba fo yeba ko ba solo. Na ba ko ba na ba zo biso ba wuta na RTNC, na ba goma so ba très bien na ba na fier. Et puis so ko na Kinshasa. Na bi ka chaîne ko ma ibele. Presque plus de 50 chaînes. Mais so ko na ba chaîne na moko to ba élément CBS, moko ba technicien, ba caméraman, ba journaliste toujours ba chaîne. Na bisa na ma fier makasi. Merci c'est moi là pour vous entendre merci. OK, bon, na pesi famille monde mon babote, na pesi bana na ngambote Priscilla Diwish et puis Véronique Ngoma, Papito Mona boss. Na ba rien à dire, na ba check. Message za lui c'est déjà que les na lawa Philippe Sawa aza artiste munene na ukanga mutema tena fana na ndako le physique pona wa minute muke quand même na de mois d'ailleurs na ndenge asali sa kabiso obuke diksha na malade na to swana ki cheka image muke osegi kaka na baki na koya na tena ni kuna ngai c'est artiste aussi hein oui kama kuna artiste yoko pas artiste mais moi na nga auto bisanga que nous avons ba lien moko familial on sait jamais quand ça le côté on est là ni mon aide ni malamu tout ça préférence nam condoléances la famille makashi moi c'est à faire makashi là bas merci à nous ça va na kimia na nyonso vraiment de ça la passe. Merci. Tokomi na suka lelo nde ezali kotokonsidere matanga ya ndeko na biso collègue na biso frère na biso esali mpasi mingi mais bon nzambe azwaka lokumu toremercie kaka nzambe ndenge asuli eleki na ndenge ya bien na bango balandi biso mpona ndenge tozali inu donc nzambe azwa lokumu donc message ka yango wana merci matanga oui na matanga topanzi le matanga kololo tolalaki lelo dimanche topanzi matanga kololo dimanche merci beaucoup parce que organisation eleki bien kitumba te kimeleki osalamaka nyonso na kimia kuna mpe na kini babiki no yabo bapundi eleki na kimia Moi-même, tu vas na kini ezanga te mike mais c'est bon apundemi déjà le plus important c'est ça moso yanga soki ezalaki no ntango bato bazokufa ekontinaka toujours kote yaka biso bakomete toninga na boloko te toninga na mbemo abimi ope boyokaniza te oui effectivement boyaya te mais eza par rapport à ye mosu ya bolo mais guerre loyale emaka biso te keno na guerre mo boye mpona moto akufa to moto akende ambela to c'est pas bon donc tosala guerre moko loyale emaka biso te keno ekomaka ti keno ntina moto akufa tonasala moto mabe to no c'est pas ça partout ezaka biso ya communauté bapase mpe baza boyokaniza te bamusicien mpe boyokaniza te okopa edi na image eza partout même na badocteur na docteur mosu atetaka bien mais boyokaniza te donc biloko eza partout otika molimo parce que lobi na biso eza ya nzambe merci beaucoup de l'image tous les artistes comédiens
toujours moko tolingana tosala mosala guerre loyale ezalaka nango mais soko osala mitema te batie tomoi koda te otoyinana osenga anti ezosomele ya mwana. Ça c'est l'artiste complet Kylian Maleko, il tombe tous les artistes comédiens, autrement dit baptisé par Jennifer Fakuna. Merci beaucoup pour l'hommage. Merci beaucoup pour ce que vous avez sauté. Comment la micro le corps baya olanda bino na makamura bino ça non mais c'est un plaisir. Et c'est un plaisir parce que ma vie micro boye baya et tira baleki bazali, ça fait plaisir. On passe ma micro bazali pe au cha ah. C'est le moment boye. Pourquoi les dit donc moi ça me fait plaisir de moi ma micro bal na biso boye na place matango ezekino il y a une développement pour nous au bazali azali leki na bango. Na musika mais d'ailleurs on doit par rapport à Aroua Salaki. Ça me fait plaisir. Tout l'Inganaka, nos côtés, mais tout l'Inganaka, na mitema. Merci beaucoup et hommage pour ce que vous avez pendant ce moment. Toujours, nous avons pas mon hommage. Voilà la communauté pour nous toujours événement pour ma camoufle le cas, la milliers d'artistes. Donc nous avons la part en 2020 parce que vous avez dit nous allons ici. Nous sommes à Tébélé, tout le monde est en haut, et faut que vous merci, merci Kylian Maleko. Le message des amours, vraiment, on dit, Chico na biso na poto, na Kinya Nyoso, communauté qui est mobilisée, par grand artiste, va écouter la biso, la maître Nono, maître Mbonga, Chemse Mwetu, par doyen na biso, on va théâtre na Kinshasa, et puis producteur, journaliste, fan na biso, même Angola, va soutenir biso. Il y a Kimbangiste, GTK, groupe théâtral Kimbangiste, donc c'est pour dire que l'artiste a très bon zambé, mais artiste. Dans un groupe, il y a le Idette, groupe évangéliste, donc au moins, nous avons un Essengo, Katina Mawa, pour nous l'accueillir après Malakimia. Nous avons que ce soit ma classe comme ça, nous avons continuer à nous, pour nous éduquer la population. Merci pour l'image. Merci. Na soutien. Merci. Notre soutien awa juste na pe Sabino kaka moi ba actualité oyo elekaki na mokolo ya poso oyo euti koleka tozalaki na matanga ya papa na biso ndeko na biso frère na biso Chico Pululu basi bakundiye na mboka Kongo Kinshasa ezalaki bongo dimanche oyo ya le 12 nde bakundaki papa na biso Chico Pululu ka esika oyo ya biso esika oyo pesi biso espace oyo poto sala moi masolo oyo to panda sango ya Kongo to panda sango ya matanga na biso oyo tozalaki nango eza bongo esika ya mama na biso Nisha na papa Bobo oyo tobengi bongo Siperette du quartier. Siperette du quartier eza bongo na Viry-Châtillon eza esika kobunga te soko ozwika la DM4 na gare ya Jivizi au traversée nationale kuta na Siperette du quartier na Viry-Châtillon. Merci bayeso soko bozalaki na Edino Image na konja bayeso bozalaki na Edino Image mo pali sango ya Congo. Na pesi mo mambo te place bozali na pesi Jeannette Malangi mambo te place bozali 5 étoiles de l'or étoiles d'amour mambo te place bozali et les véritables diamants noirs Gisèle Mumba vraiment ya yo mitano yango wana le sako mama et de nous mo se mandefu vraiment mambo te place bozali dia jope kia kwama mopawo mokonzi aza moninga na yo te motambongo aza moninga na et sans oublier maman la biso Irène Bengazi mes condoléances na mboka place ozali kuna en tout cas courage kaka mama zonga to solo ndenge za kaka vraiment na pesi ba mboka place ozali na musika na mboka Kongo Kinshasa tozana yo tozako lela na yo na ndenge ya Paris aussi merci vraiment ya Jopé Kiakwama merci Mopao merci à Oli Passé ingénieur merci à Florine merci na ba inoso obolinga gabi na image maman Rifine oubliez Thierry Mafuta, le sponsor, il y a Balion de la presse. Merci pour tout madame. Qu'est-ce que ça la cas? Patrick Malwavengi.
Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya siri oyo bakutia biloko mpe uzia yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi Global Express. no bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malofin. À Air d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana bino bato bozali na poto obili kotinda biloko okela na Afrique mais oza kutuna Global Femme Express ezalaka wapi eza esika kokunga te eza bongo na Chateau Rouge soko ye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numéro 27 rue Léon Bandiku wana okomona Global Femme Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour rejoindre la délégation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police, nous avons la fête dans conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et tout dans l'avion. Nous avons la petite police, la police express, où c'est là des jours. Et surtout quand on a fait, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez tout le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramon sur ma quille. Na ndenge ya biso batapoto oleki na agence ozwi DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo. Bandiku Global Femme Express ezali agence ya siri oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux. Global Express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko siko nake komitikanga moko na biloko